la beauté, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand RO, vraiment, vous allez la émission la famille, balobi famille Libota, oye. Famille Libota de Maman Bellevue Kandi, la patronne, en tout cas, mbote, nabino partout vous êtes dans le monde entier. Topesi moko Maman Bellevue Kandi, la patronne, topesi ba gros bisous, biscuits, azwami, nzambalola apambola, nzambalola abatele na mokolo, ya lelo vraiment. En tout cas, la famille, tous à la wana côté simate pour la film la plus sika, oizo banda, babi film la plus qui toko balbi lelo vraiment tous autres essai du film la biso na présentation à acteur tous autres ko le babi dog mboa film oiza matata et la famille eza matata. Alors famille libota to saka nde to salaka to consommer film na biso massivement balobi to consommer za likambo ya consommation to vraiment tant ko consommer film na biso toza de loko ko sala tina loba na bino meilleure façon ya ko soutenir Poutine eza kaka ya ko consommer ba film na biso massivement comme il faut, comme il se doit hein. To pesa ngo vraiment chance na ba vue ebele na kata film na biso ce qui to sali bon et cause la plaisir ya trop na loba na bino meilleure façon ya ko soutenir Bellevue ezaka ya ko consommer ba film na ye ya ko partager ya ko aimer tout le monde film la chose ziguière ndenge esili tellement kitoko nzambe vraiment abatela ki film on a eleki kitoko tout le monde qui son et là qui kitoko nde to mesana ko réclamer son et là qui bien na ba film o il qui l'écouteur pour les cas précédents. En tout cas merci na bino équipe technique na ndenge boyoka ki biso na film na biso les en tout cas son ezaki kitoko image ezaki kitoko merci beaucoup vraiment à vous nzambe apambola bino na koyoka biso na nde boyoki biso na nde botirer attention na bino et pas na biso vraiment nzambe abatela bino abomba bino yango na nde eza pourcent na biso eza souhait na biso vraiment balobi film kitoko makasi film au pays tozala wana mpona ko recevoir wana maboka kofunga ma famille libota babi ya sika eye Bellevue a aussi l'option musala ya kitoko. Bellevue a aussi l'option ba film kaka po total raté total kaka to seka non. Ba film Bellevue a aussi l'option ba leçon na kati. Azola la te pour la kobunda a sepelisa ya famille libota. A kocha ba film famille libota et sepela. Alors biso na retourne ngelo ni to sala. Ezaka ka ke biso pe photo sa nini to kota na ba film to consommer ba film to zala wana vraiment coller cimenté na ba film na biso pour que ezala bien na loba na bino meilleure façon ya ko soutenir Bellevue ezaka ka ya ko kota na ba film na vraiment et ko sala biso plaisir ya trop. Merci na bino nyonso o vraiment to landaka chaîne Bellevue TV bino ba o non bo découvrir chaîne Bellevue TV en tout cas beaucoup beaucoup ne jamais d'ici balobi chez nous il y a du travail et pas na biso musalande et les kamaloba na ebele balobi Bellevue de écriture ezomona na miso abatu nyonso moto so comprendre que cette dame a une écriture cette dame a komaka ba film ba film aza vraiment la carte cinéma aza moto ça ici ba jeter na cinéma congolaise alors tout senga vraiment na biso na babenga bona na autorité na biso mboka bo meka ko tia vraiment miso na mini pas Bellevue parce que Bellevue azo sala musala aza wana pour ko tombo la culture na biso ce qui les vraiment bo tirer attention na mini pas Bellevue beaucoup mo la culture na biso e ko kende liboso parce que aza mutu moko aza social bato bazala kalokola ba Bellevue social be baza bato moko ba tiaka bango vraiment miso ba tikara bango te. Alors to sengi vraiment na nina na gouvernement na biso bo mekana ko tali kamba Bellevue bo tala ngo vraiment malamu lelo soki azana kata culture bo mo la culture na biso ko tombama e ko kotira biso pe makambe be na mboka parce que culture pe kotsa kamba bebele surtout so ezana mutu moko azo kamba o aza mutu moko aza malamu aza honnête aza franc bo sentir que ça va. Alors to mekana ko tala Bellevue na lisu mususu parce que ba façon na ya kokoma en tout cas c'est pas donné à n'importe qui au sentir que mutazwa temps na vraiment ya kotanga ya otangela musala na ye à 8 ans parce que kokoma ba film boye o izo yeli ba inspiration il a que chaque fois na mutu c'est pas donné à n'importe qui au kapenda la tête bien faite alors aza mutu moko fo biso to lukana ko encadrer gouvernement na biso faut qu'on encadrer bat loka ba Bellevue mais faut qu'on encadrer bango pena très bien na kata gouvernement beaucoup sentir que
bakomemela biso makambo ebele na mboka na biso au moins pas à travers culture mboka na biso échanger pe makambo ebele parce que azana une femme de grand cœur en tout cas wana eza vraiment en passant tozoloba kaka bomekana kotala ye vraiment bino baoyo no bozwa temps ya kolanda Belleville en tout cas bokota na kati ya chaîne ya Belleville TV boya kodécouvrir qui est Belleville boya kodécouvrir batalent na ye boya kodécouvrir façon na ye ya kokoma bafilme oyo azokoma azolala te azonimba te aza toujours wana mpona kokoma bafilme bandeko nanga c'est pas donné à n'importe qui alors bino baoyo nano boya kokota te en tout cas bino baoyo bolingaka ngai bino baoyo bozalaka nanga ma famille bacamarade nanga bino tout en tout cas bokende nano bokota nano na kati ya Belleville TV boconsommer yango bopesanga raison bokozwa bafilme moko boye oyo eza vraiment éducatif oyo ekopesa bino baleson oyo vraiment bokozwa yango au cœur bokotikala mpona kolanda bokoloba non maman Nelege Yamba azalaki vraiment la raison. En tout cas, voilà, voilà, il qui vraiment introduction à biso et puis toujours consommer les films la biso et dog ils ont côté sikana kata Belleville TV. Lobby déjà toujours la première partie la famille en tout cas tous à la wana côté cimenté pour na kolanda film les biso et ko sala kitoko makasi ko sala bien et ko sala malamu. Ya wana lelo vraiment toye kobetanu lisolo o bandeko nanga bomoni kaka vidéo nanga o na tchewana il s'agit de Marie maman Marie Marina Laba et puis Marie-Jeanne Bololé ou bien c'est Marie-Jeanne Bololé voilà en tout cas bandeko nanga qu'est-ce qui s'est passé bomoni vidéo o bachaki Marie-Jeanne a commis victime de ma finga excusez-moi victime de ma finga par rapport il y a vidéo où il est kaki entre ye na Ibutu ba audio elekaki ba audio ebimaki alors lelo Marie-Jeanne a commis victimisé bandeko ngai et comme ceux qui Marie-Jeanne a posté bazo finga et je vous dis au conseil d'été alors vidéo eloko nyetinga la memela bino parce que il y a eu des injures sur Marie-Jeanne et puis Marina là ba kutu kolobate mais plus Marie-Jeanne pourquoi parce que Marie-Jeanne a refusé qui offre na bango balingaki nde batindaki Ibutu parce que ces derniers temps nde bongo ezoko se passer donc bongo ezoko se passer batie Ibutu en jeu yende azawana pona ko coordonner yende azawana pona ko kozala wana abengaka kibengaka mo bato bazala mo proche ce que le quoi baby que Marie-Jeanne azaka proche ya Ibutu bazalaka bien basola bien nde batindaki Ibutu akende vers Marie-Jeanne alors qu'est-ce qui s'est passé la famille Marie-Jeanne pe a refusé qui ezaki offre na bango na ko refusé ki bandeko nanga esali bien te esali ke lelo Marie-Jeanne akoma sujet ya mokiri sujet ya kofinga balobi bakotika ete tala niveau batu toto vivre na bango ole bosala musala ya artiste na mino boponi bolobe artiste na dans le bon mais bino bokoti pona koya kofinga batu et puis koya koloba makambo ezala ngote o muta sala kate o muta yebite na vie na ye koya kokosela batu makambo bandeko nanga en tout cas bino batu bolandaka biso bino botalaka biso toyaka pona kotalisa bino niveau ya haine ezala ngambo ya babakuka et puis baza na kombo ya Bible mais makambo bazo sala ezo correspondre te na makambo ya Bible la famille c'est vraiment malheureux comment na batu moko boy bakovanda bakroniqueur na bango bakronifuati na bango bakovanda pona ko insulter bandeko et puis bazia na ba fausse information pona ba comédien na biso bazia même voir même pona ko bomba mabala batu baza prêt à tout tel niveau tozokinde nyoso ka ki fanatisme balobi guerre tout ça la concurrence loyale ezalaka mais oya bango ezalaka sous loyauté et comment dire ya ba vie privée ya batu ce que le Marie-Jeanne a vraiment insulté bandeko nanga ezo sala parce yango moninga na yaki kaka pona koloba toyeka pona koloba boité botika Marie-Jeanne avant d'akimia Marie-Jeanne a sala choix na ye Marie-Jeanne nyoso azalaka toujours na ba film na biso koto ozanga film moko mais ba film mosusu azanga te ayebi pourquoi aza pembe na Belleville parce que ba retrouver paix ba retrouver amour ba retrouver nyonso pembe na Belleville alors bino bato bozoya pona koloba n'importe quoi pour la Marie-Jeanne en tout cas désolé pour la bino bokosala bino lote pour Marie-Jeanne a calculer bino ti ala tina la bino te place azali mieux azo vivre mieux akenda pe ko jouer na ba chaîne mosusu c'est pas seulement la chaîne na binonde ceux qui a que jouer qu'on a succès Marie-Jeanne a na succès na ye Marie-Jeanne déjà ça là la combo na ye donc jouer qu'on a télé mte ko pese combo na kata Belleville TV a déjà makambo donc il botika Marie-Jeanne kimia
bandi kolanga to na mona ki vidéo ona ba site wana le tindenga na koloba botika Marie-Jeanne kwa sali bino nini na makamba lokuta boya ko kosele botika ye to yebi dande bo vivaka to yebi dande so obino bozo sala to yebi ba projet na bino to yebi ba projet mabe boza nango pola bande ko nyoso baza pembe na belle vie to yebi façon ni bozo luka bo déstabiliser belle vie à travers bato azaka na bango mais nyoso bo sala en tout cas bo longa la bino ti biso toza toujours na kati ya Belle Vie TV toujours consommer toujours zala wana pour la belle vie en tout cas la famille on kana ki pona koloba totika bandi ba comédien bazala libre hein basa musala ba ndenge bazo sala vraiment et kozala bien donc kana ki vraiment merci beaucoup à tout le monde tout partager tout commenter tout liker vidéo et kozala biso bien ba famille libota toujours famille libota oye oye oye, on est à la, on est ensemble. Tout consommer film na so lelo ya dog et que ça a vraiment plaisir. Tout consommer en gros massivement. Tout ça là pour consommer film na so et que ça la kito komakasi. C'est avec plaisir. Voilà la famille. Naza obligé à tika biso. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.